Bonjour bandeko, bozolandanga ebele na ngonga oyo ezali ngai ya bino Dr Ahmed ya cabinet ya Dr Aladji Demede. Donc na ye ko betela bino lisolo moko eza très important pour na bandeko oyo nyonso baza na ba problème ezotungisa bango, ba santé ezotungisa na ba maladie lokola hernie, prostate, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, impuissance sexuelle, diabète, ozana tension, ozana hémorroïde eliao makasi mokongo pasi, ozana problème ba problème nyonso ozo tungisa ba problème ya cancer, ba cancer à l'utérus, ba cancer ya trompe, ozana problème ya tension, hypertension to hypotension, ozana problème ya infection nyonso bandeko, ozana problème ya stérilité, ozana problème ya oligospermie, azoospermie. Donc Dr Ahmed aza wana mpona kosoigne bino na bokono nyonso oyo ezotungisa bino. Yango lelo naye kobetela bino lisolo moko ya temps ya guérison. Nayebi ete botungisami mingi parce que bodepense bambongo mingi epa na bandeko oyo basali tourne bino baaventure oyo ngai nazobenga bango bacharlatan. Donc baye ebele bakosi bino mpe ebele bodepense bambongo trop, bo confiance na ya batradi esili. Mais Dr Ahmed aye kopesa bino espoir ke non na mosala nyonso ya bato malamu bazalaka, bato mabe mpe bazali. Donc Dr Ahmed aye wana mpona kopangusa bino ma ya miso, aye wana mpona kosoigne bino eke dépense oyo dépensa panda batin ebele dépense wana ekata. Yango lelo naye na bakisi ebele oyo naye kolakisa bino, bakisi oyo nasali ya sika mpona bokono nyonso ozo déranger bino. Ndeko oza partout dans le monde, place ozali, Dr Ahmed aza disponible mpona bandeko nyonso, ezala boza na Kinshasa, ezala boza Libanda, Dr Ahmed aza wana mpona bino. Il suffit obengi ngai na numéro plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138. wana eza numéro ya WhatsApp. Obengi ngai soit okomeli ngai na WhatsApp opose ka na yo, Dr Ahmed akozala disponible ya korépondre ba question na bino nyonso. Et soki oza na posa ya ba produit opase commande na yo, Dr Ahmed akotinda bakisi ekokoma, ntongo ekokoma kozwa kisi okomona ke yo moko komona ndenge santé na yo ekozonga normal, parce que Dr Ahmed aye te po a tourner bino aventure. Dr Ahmed aye po a soigner et a valoriser musala na yo. Naye pona valoriser musala na ngai. Lelo médecine traditionnelle bato bazo ignorer ngo parce que trop de charlatans bakomisi médecine traditionnelle na niveau ya se. Or médecine traditionnelle yango ndeza libandeli ya ba médecine nyonso. Mais lelo ezongi sima parce que ebele babimi o bayebi musala te. Bandeko nazoloba alekaki quelque part, amoni ndunda bazosala ngo kisi, amoni ndunda bazosala ngo kisi, ayebi formel nini te o batiaki eloko nini basangisaki po ndunda wana ekoma osala kisi, ekoma obima kisi ya hémorroïde soit infection. Ye tellement amoni kaka bongo abimi docteur akomi kosala bakisi wana, yango bazo échouer makasi. Eloko oyebi malamu okosala mo malamu, okosala mo malamu. Yango Dr Ahmed aye kopesa bino espoir bandeko oyo nyonso basilaki espoir bakomaki na désespoir parce que vous dépensez trop, ba tourner bino aventure, batindeli bino bakisi oyo bikisi bino te, ba mususu balie bino bambongo batindi bakisi te. Dr Ahmed aza wana, cabinet ezali na Lemba Foire avenue Lubefu numéro 17 pour na bandeko baza na Kinshasa. Donc cabinet eza wana na Lemba Foire na avenue Lubefu numéro 17 juste en face ya site Roma Temple de Jehovah. Cabinet za wana o même oza na Europe, oza wapi omoni ke moyo tinda mbongo epa na ngate otindi ata epa ndekono akoya na cabinet akokutana na nga moko naza permanent chaque jour. Donc okutana apesi mbongo na ye nasali bakisi na pesi ye atindeli yo, soki po lingi eya na nzela na nga moko. Dr Ahmed aza wana disponible mpona bandeko nyonso, mpona bandeko nyonso. Longola ba doute parce que espoir yango yo eye. Nalobaka eloko moko kobomba maladi te, kobokola yango te parce que lobi ekoboma yo, maladi babokolaka yango te. Santé eza na prix te. Bandeko ebele bazobenga, bazoloba, bazopose bakana bango bamususu Dr Ahmed bakisi na bino eza cher, eza cher. Non, bakisi eza cher te, ezo dépendre na baka, ezo dépendre na baka. En plus bandeko o baza Libanda boyeba ke tant oyo osali commande na yo, produit na yo il faut les canaux na poste soit na agence moko songolo. Donc il faut qu'on foute l'ango transport, pour que l'on kin et comment surtout bande comme sous baza bazo
zwa bakisi moko oyo nazosala lokola uku force mpona force ya peni eza ya liquide boyebi ke biloko ya liquide eza difficile mpo ke ekota na libanda donc eza na badroit oyo tofutelaka yango mpo ke ekoma ti place oyo bino ozali donc bandeko nyonso oyo ozotungisama peu importe maladie oyo oza nango pozeka na yo e bandeko baza libanda na kosala consultation par téléphone nakoluka nayeba maladie na yo ebandaki ta nini ekomi na niveau nini donc par téléphone nakosala consultation e nakoyeba baproduit nini oyo nakotinda docteur Ahmed aza mutu oyo azomeka te aza mutu oyo ayebi mosala c'est-à-dire partout oyo ozali baproduit ekoma ozwa solution ya baproblème na yo donc yango namemi baproduit ebele oyo nakokopresente eza na kisi oyo tobengi na nkombo ya Awika donc eza wana mpona kotraite bandeko nyonso baza na baproblème ya badiabete sikre na yo ebataka sikre na yo ezocomplike yo akisi eza wana eza na poussière toza na bakisi lokola Awika spermatozoïde c'est-à-dire oyo eza mpona spermatozoïde ndeko oza na problème ya oligospermie azospermie donc kisi yango oyo oyo ezobotisa spermatozoïde ebotisi spermatozoïde na yo ozalaki na difficulté ya kopesa mwasi zemi me ntango ozwi baproduit oyo okomona ke après traitement na yo spermatozoïde na yo ekokoma malamu okoma na problème éjaculation précoce yo oumelaka lisusu te kisi yango yeye mpona kobotisa spermatozoïde na yo e ntango tokopesa yo uku force eza mpo ezongisa force na yo ya kimobali ozonga na force ya kimobali koluka te obomba ngo mpo ke lobi libala no ekokokufa mpo mwasi amoni ozokoka te ake libanda bakisi yango yeye docteur Ahmed aza wana mpona bino bakisi yango yeye nazali na baproduit mosusu oyo mpona bandeko oyo baza na baproblème ya hémorroïde na yo ezobima hémorroïde ezobima libanda to mokongo ça ne va pas nyonso ezosimba te produit yango oyo kolanda mokuse nango te eza kire nango ya 3 jours 3 jours seulement hémorroïde wana ekei nzoto no ezongi normal okomi kosala nyonso normal comme kosala nyonso normal kozela te hémorroïde wana ecomplike makambo na yo après oluka solution yango oyo docteur Ahmed aye nango nazali na produit mosusu awa na nkombo ya iba oyo ezali mpona bandeko baza na baproblème ya basexe oza na sexe moko ya mokie olingi odevelope yango to eza nango monene olingi odevelope yango produit yango ezali pomade iba eza mpona bandeko nyonso oyo baza na baproblème ya sexe alingi adevelope yango nazali na kisi oyo musunda donc ezali wana ezali mpona bandeko nyonso oyo aza na problème ya infection ezala infection ngo ekoma chronique ebebisi bahormone na yo ebimisi yo bapota bana basi etrouble règle komi su na date fixe te komi kochanger badate komi kosaute arrive mpe 2 mois ekangami produit yango yeye mpona koluka kosoigne infection nyonso oyo ezotungisa yo mpo ke nzoto na yo ekoma kofonctionne malamu ndeko kobomba infection te parce que infection ebomaka naza na kisi mosusu yango oyo ezali mopesi ezali mpona bandeko baza na baproblème ya prostate oza na infection prostatique oza na estrophie ya prostate oza na cancer ya prostate donc traitement mpona prostate ezali disponible na cabinet na biso eza disponible il suffit obengi docteur Ahmed na plus 243 89 97 78 138 donc plus 243 89 97 138 wana eza numéro ya WhatsApp donc okozwa traitement na yo okomi kosuba na difficulté masuba ekomi kobima na goutte ou bien masuba eza isu na pression te ozoforce masuba ozoforce ozosentir ke non force oyo ozopesa eza quantité oyo ezobima te ezobimela ezosukela na makolo eza déjà problème ya prostate oyo eza déjà na ebandeli etango ekokoma makasi ekokoma kokomplike masuba ekobanda kobima na goutte kozela te et c'est gravé to okoma na période de basala opération basala son patrie parce que soki basali opération yeba ke ozongi inapte na vie donc nyonso yo ekozala un peu difficile docteur Ahmed azawana oyo ezali kisi oyo ezali lipela donc ezali kisi moko ezali lipela mélangé na arariro donc ezaba kisi oza très efficace pona bandeko nyonso baza na problème ya stérilité ezala mobali to mwasi bakisi yango eye pona kosoigner baka na bino baka oyo ezotungisa yo oza na ndako ya libala pendant longtemps eke oza na ndako ya libala pendant longtemps libala mwana zoya te bakisi eza wana toza na kisi oyo na komba mukadikadi donc mukadikadi oyo pe ezotraite hémorroïde oza na problème ya hémorroïde santé ezokende appétit kolia eza te okomi kosala bagaz pamba okomi kosala toilette moko lokola mosusu libumu ezovimba
ezovimba eka kovimba mais toilette esalamaka bien te kisi yango eye oyo kozwa yango ekosala keno esali yo purge epurge libumu na yo esoigne libumu na yo e libumu na yo ekomi kimia nyonso na yo ezongi normal bakisi ezali ebele lelo na memeli bino naza na kisi mosusu awa na nkombo ya mokadikadi mpe oyo ezali kisi oyo ezotraite bandeko oyo baza na baproblème ya batension hypertension to hypotension bakisi yango ezali kozela te tension eboma yo kozela te esalo AVC kisi yango ezali oyo eza disponible soki osali commande na yo kisi ekokoma place oyo ozali ekosoigne yo okokoma malamu. Docteur Ahmed azobeta lisolo oyo ya musala oyo ayebi malamu musala oyo ayebi malamu bakisi eza tellement ebele te eza ngonga donc tellement ebele oyo bandeko nyonso boza na problème oyo ezotungisa yo obengi Docteur Ahmed opozeka na yo. Docteur Ahmed maladi oyo atretaka te azwaka mbongo nango te soki opozeka na yo eke nayebi ke na traite yango nakoyebisa yo nakotraite yango tosololi bakisi ekomeli yo maintenant soki eza ke na traite yango te nakoyebisa yo carrément ke na ka wana na traitaka yango te nakozwa mbongo na yo te mpona tourno baventure lokola bandeko mosusu batourna bino baventure batuna bino bavanti epa na ngai nalingaka beaucoup plus musala eleka maloba na ebele parce que soki nalobi mingi nasali musala muke ekozala pasi makasi fonde musala na ngai eloba mingi na pesa na ngai yango wana Docteur Ahmed posa na ezaki non na traité yo okomi bien obeti lisolo na ngai epa mutu mosusu mutu wana asali commande epa na nga abiki abeti lisolo et eloko Docteur Ahmed azoluka renommé donc kombo na ye ezala cité partout yango nazosala musala malamu et ko gagner confiance na bino ko gagner relation na bino parce que lelo te lobi te Docteur Ahmed osala tout na ba pays nyonso bakisi nizokende maintenant so nasali musala mabe place moko ba mikolo balobaka bato na ngomba na ngomba ekutanaka te mais bato na bato bakutanaka soki okutani na Docteur Ahmed ke Docteur Ahmed asala musala mabe ozomona ke nga moko na micréer barrière donc Docteur Ahmed azcréaka plus ba pont ke ba barrière donc yo mutu oza na problème ezotungisa yo Docteur Ahmed aza dispo mpona kosoigner yo kopesa yo soin moko approprié na ka oyo ezodérange yo parce que eza te mutu azobela hémorroïde opesa kisi infection mutu azobela infection opesa kisi ya prostate mutu azobela prostate opesa kisi ya diabète non il faut kopesa mutu kisi ya maladie oyo azobela etango ekokota na nzoto mutu akosentir ke non maladie oyo ezalaki na nzoto na ye esili Docteur Ahmed aza wana mpona bino disponible na bandeko baza na kin mpe baoyo baza partout Docteur Ahmed aza wana mpona bino merci mingi na bandeko nyonso oyo bolandinga merci mingi na bandeko bokobenga na plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 adresse ezali na Lemba Foire na avenue Lubefu numéro 17 juste en face ya 7 Rome Témoin de Jéhovah soki boye wana na koyamba bino et soki bobengi na téléphone Docteur Ahmed akoyamba bino bokozala jamais déçu na pesi bino bye journée malamu partout au bino bozali nzambe na ngai apambola bino